ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène. Masiandoki TV identité ya Bundes au moment abino la cabino kakaba histoire vraie pour esa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba ona no basabona te na site oyo bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 pesunga yo nanga na suite ya vie na bandi kopesa merci na bandeko nyonso bazwaka bolingo ya kobenga mama Irène pona kopesa masolo nzamba lola apambola bino parce que masolo na bino ezosunga communauté makasi pe na bandeko nyonso bo s'abonner na site oyo bandeko bo partageaka nzamba lola amona bino to bosani te kopesa merci na bandeko bazo soutenir mama Irène Masiandoki ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne mwasa leki mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 La patronne Betty, moi sur Amebla vendenda kuna verchache, moi ça longa mpiaka Betty la patronne. Merci na koda mboka ya Willy Musheni, motomoko bien papa social. Tokenda kabongo na mama Sylvie Mwanzaka. Restaurant super urbain na kati ya Kinshasa ndenge na rappelaka ba diaspora soki okomi na Kinshasa oleki na restaurant super urbain te seke nanu okomite leka epa ya mama Sylvie kolia kitoko na pria bien chaque samedi dimanche toza na buffet africaine to pesi merci na mama Cornelia Lutadi la mwana télé si moi sia tata na kati ya Bundes Grasslet cosmétique to bosani te fifi tomo la japonaise mama na Erastine 4 fois yaya na kati ya Bundes boni basangwa ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na moni mama Lili Mwimba ya papa Oscar depuis France bamouré na bamoureuse mama Irène Masiandoki ayaka boye masolo nazobetela bino bandeko nanga eza masolo moko ezosunga communauté makasi potango na betaka ngo copine nanga Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton de longue jambe aloba kaka Masia Irène ma copine nzamba lola apambola yo Naomi Mwenge na kati ya Luton
ya papa de Gaulle balobi de Gaulle Muwenge ya Naomi Muwenge opeselinga ba bisou na mama Nela Eonga ya papa Nisie Mbula c'est que bien couple ki bonzambe bamurena bamurez Irène Masiendo ki la kabino boy moi ba pibe moi bambote ça la bien parce qu'elle so nazo beta eza vraiment mulai mingi te ndeko moko na Hollande abi mama Irène beta liso na ngato bandi kolanda lelote et jibiso bambula ebele depuis ministre Verté TV tolanda kayo tozana problème to kumela biso na kati ya famille tolingi to partager yango bandeko bayoka lisolo po pesa biso basi conseil po tolinga ka vie appréciée mama Irène to tiko kunda mwana biso ya mwasi na âge à 33 ans tokundaki mwana na ça fait 3 mois ami bomaki na Congo mama Irène problème ni ne komi ponde ko na biso ya mwasi ami boma na Congo beta lisolo pona ko pesa bandeko basi conseil vi kolobaka bandeko Kinshasa pe balanda kayo to meka pe ko partager yango mama Irène tozala leki na biso ya mwasi auti kotika biso na âge à 33 ans leki na biso ya mwasi akufi atiki mwana za na âge à 5 ans mama Irène mobala botise mwana wana za tonton moka kazaka kuna na Kinshasa mais tonton wana zaki na bozuite mais azalaki quand même kobunda po bokola mwana na biso ndenga sentaki na ndenga bota mwana kumi na âge à 5 ans mama Irène pomine leki na kati wana mwana mobali wana botisaki mwana biso azandaka kufutela bavandaka na mwasi naye abunda luka mbonga pesa pe mwasi abanda koteka po permetaka bango lokwa yaza coopérant soka zo coopérer ndako ba $100 na fin du mois et ça la ke mwasi pa teka po ba mekaka même ko vivre ndenge bafutelaka na nzela koteka mwana biso mwasi akenda kokutana mobala poto mwana Londres mama Irène tant mwana biso mobala poto mwana Londres makangu abandi ko luka ba problème esika zaki na ndako libala kuna esika zaki kufutela mais mobali wana abalaki na lu mariage te bazaka ko vivre babotaki mwana mama Irène mais garçon moko azaki garçon moko kimia azaki vraiment respect poto yebi abotise mwana mama Irène mwana so bandi ko luka ba problème incompréhension moko pas possible pokaka kitenda kwa libala wana esika kota libala na ekuna aboma ngoto lo babongo po azonga pa na biso po azoki déjà mobala likango ya Londres bakutana ki na Kinshasa azoki mobala zokosa ke teka ke pa na biso asali sel mobulu na mobala yango après temps mobala zongi tellement kosaki mobali ke abota mavanda pa na biso mobala poto centime zalaki abenga ke na babutu nyonso basolaka e bande ko arranger mwana biso te akimaki libala alukaki makambo abimi na ndako kufutela libala na zongi pa na biso tanga zongi pa na biso mama Irène mwana biso mwasa bandi sikoyo vraiment ko confirmer ke azwa mobali na poto mwana mobali wana azalaki choqué vi kazaki na kozanga aza na Congo bazweli mbanda mwana Londres ezalaki facilité mama Irène mwana mobali wana souffrir abenga na biso ba Hollande alela abenga famille mwasi aboyaki ali mwasi pena a confirmer bolingono na mobali ya Londres mama Irène tant to ebaki ke mwana mobali wa Londres azali azobimana mwana biso ezalaki na 2023 wana to ebaki vraiment ke azovimba o vivre na mobali ya Londres mwana mobali wana asufraki makasi pasi ya bolingo ndenge ezala kaka soko souffrir suka nango soki balingi ote atolelo kolela na nani mwana mobali ayaki kolimba a continuer ki vi na ye akomaki ko débrouiller mama Irène to ebite mwana mobali à Londres banda linga mwana biso mwana vraiment a changer komona ki mwa ba perruque akoma mwa propre bilo mwa bongo mais abengisi na Londres abengisaki na poto te mwana mobali akendaka Kinshasa bali bakutana mwana jiba va na flat kaka ndenge zalaka abengisa ye na poto te mama Irène na ta moto monika mwa silence ekoti tozoyeba te bolingo ngwa Londres ezalaka kaka esila etoyebi te mama Irène toyebi te na miracle nini nzambe asali mwana mobali wana oyo abotisa petite sœur na biso mwana aye poto potango pe aye poto nini mwana mobali wana asali makambo ce qui est fort nini asali a se retrouver na Londres mama Irène ngana mona ba photo mwana mobali wana tellement na tika na Facebook na bieke bakabwana mwana bazana kati parce que babota mama Irène mona ki ba photo na ye azana poto mais na yeba kita azana poto nini kaka bango bat Afrique balobi ke akenda Londres nana bengise na Londres il paraît ceux qui cousin na bango moko pasaka déjà na Londres histoire ezalaki ka mwa mbilinga mais azana Londres ndenga kome Londres ngana bino toyebiti mama Irène mwana biso nzoka na mobala Londres libala e marcha na ngote tala nzambe linga salaka mwana mbali wana auti koya Londres banda mo mbala tema kona Londres ceux qui naza na mémoire bien na koksi ina nete na koksi ina azokende ba mois ba 9 mois ba 8 mois blo mois bongo parce que toto kunda mwana ya 3 mois
Mama Irene, mwana komi kolela libala na ndeti loko mususu. Anviaki mobala poto, anviaki mobala Londres. Mwana bana Londres asa sérieuté paraza na mwasi na bana mibali na Londres toyeko yoka bongo. Apesi mwana bespoir ebele mwana ayete tala nzambe nenga salaka. Mwana mbali wana malgré kozanga ne mazaki ba mba bazaka respect. Mwana bandi koluka bazongana na mwana mobali wana. Mama Irene to comprendre te Londres mwana mbali aye mwasi muta bengisi ye. Aye kaka pa cousin to batozo batemera ba photo bandi kokota na Facebook, na TikTok, mwana mobali waza avec mobali petite sœur na biso na fille moko boya pembe na Londres. Beko bandi ko bima ke muta bengisi mwana mobali na Londres ezali mwasi. Mama Irene, mwana totanga bandi ko mona ka ba photo papa ya mwana na ye na mwana mwasi wana abandi ba trouble a okende kolela tina famille ya mobali. Mama Irene donc aza na souci ya poto, aza prête à sala tout po na poto. Mama Irene akomi ko benga mwana mobali akomi na bangagement. Tant mwana mobali aza na bangagement moko azo considérer ngo soko zo benge mingi basala nini. Abando kima bapel na yo. Poko meko ambete po na makamba mwana mobali amoni kiza su makamba mwana te. Eko makambo sa komi ko éviter petite sœur. Bande konanga petite sœur na biso asali lettre. Akoti na ndaku ameli bakisi ami bomi tango soki pa melaki bakisi avant soki pa mbomaki avant apelisi na moto ami tumba. Mama Irene akangi ba porte batu babuki ba porte bakuti moto ezopela amizikeli ne kutu nyonso te me bakisi sa melaki a perdre connaissance babundi babomi moto babimisi bakei na hôpital. Mama Irene touti ko perdre mwana mwasi touti ko kunda ya 3 mois passé ya mwana pesa bandeko na biso basi conseil ozana mobali na yo azo débrouiller bozangi fufute Thompson te pesa nzambe tan. Mwana mobali eloke la kiseka ko ya Londres eyebani te. Tozoyeba te Londres ngwa ye. Kaka nde babeza na ba cousin kunae. Mwasi mutabe to mungo mona sikuba photo ya mwana mobali wana mwasi na TikTok. Mama Irene mukileza compliqué. Mobali mwana biso abomela kilibala azana mwasi na bana. Mais mwana biso auti ko kufa mi bomi parce que muya zwaki mobali liboso na Londres. Croyant que mobali wana kubengisi atikali kubengisa mwana biso te. Mobali na nitso aza na Londres. Tozo yoka ipare ke mwasi mutabengisi mais toza na biso na information na source te. Misusu asali be fort na ye, misusu mwasi mutabengisi toyebi na biso te. Mama Irene esali pasi. Mwana kitoko Mama Irene ami bomi. Apelisi moto na ndako milinga bakuti ndako ezobimisa milinga. Moto ezue na makolo. Mais bakisa melaki ye moko azaki déjà à l'agonie. Bake na hôpital mwana mwasi akufi. Mama Irene epesi pasi epesi mawa pesa conseil na bandeko na biso ya Kinshasa. Omoni nzambo tobondelaka aza malamu. Ozo négliger mobali moko poaza ne loko te mais muto apesa ki espoir atikali ko bengisa ote poaza na bangagement. Mais mwana mbalo négliger ko apesa ki bolingo lelisa ki opesa ki epasi na miracle soki ya nzambe soki ya fourmier a se retrouver na kati ya Londres. O vérité zoye balate soki mwasi soki ye moko eto ebite to mona kana fi moka pembe na TikTok bolingo tant mwana moni ba vidéo na ba photo akoyi ko supporter choc te ami bomi. Epesi pasi epesi mawa. Lokola tolanda ko Mama Irene depuis ministre avec TV otanga kano ba kombote. Yo beta no kama so na système ka proverbe 19:20 beta lisolo po ete ya bandeko to tikali na bango. Ozana mobali na yo bobandi na pasi mobali azo sala be fort a débrouiller kazaki coopérant zo bunda na peso mbonga comex bo futa katanda ka batu bo futela kanda kwa $100 bozo bunda bunda okute na mobali moko yebite tadam na ete mwana Londres o paniquer pour na poto mibali mingi na poto baza libre te. Bandeko nanga Kinshasa boyoka mibali mingi na poto baza na basi na bango. Bayaka kaka toza na procédure à divorce. Mwasi nanga zempoli toyoki yango trop na matoi na biso. Mempoli wana babotaka na ye balala rambitu moko. Bandeko nanga botimba. Epesi pasi epesi mandeko mwasi aza na Hollande abengi Mama Irene vike Mama Irene cop ne abetaka masolo boye asalelaka proverbe 19:20 po sunga onanga na suite ya vinde konanga yoka conseil sepela na lipa na ya kokauka ozwi na kimia kokende kolia hamburger oyebesika bateli musuni te soki musuni ya mutu soki ya nya soki ya mbwande konanga kiba tant eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nzamba pambola bino, partagez les solos, s'abonner, likez vidéo ou ebete le pro Marseille. Maman bino, Irene Masiendoki. Moi c'est tika maso na défaut.
tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te. Lana lobi bisous, bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komit musama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère loboko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pe la libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango.